Besika outité moyen besika rokende za la pasiti na nini tozali un peu ko continuer ba investigation na biso ba tourner na biso donc là toujours mis awa na Congo central cette fois-ci to memi bino awa na commune ya Nzanza esika wapi tozo se retrouver na site ba bengi na kombo ya Belvedere. Pourquoi ba bengi ngo Belvedere maini le kana esika oyo surtout que toyebi que ville la Matadi des Ali ville portuaire maebele zalara awa et puis na kala même ba biso nsto zo ya bana mketo zo ba keton tozo ya Congo central to bando ya na trame to yeba un peu historicité nango batu pour que batonga yango maini le kana ka ba sacrifice nini ba monaka et bandaki ndenge nini pe sukara ndenge nini ou bien le lopezo continue ndenge nini to solongo na ba vraiment ba yebi masolongo alors tina nini toza vraiment awa bozo mona na sima na ngai monument oyo c'est un peu ko beta moi les solonyo mais sinon na ko invité déjà papa na biso to pe historien na biso esika awa to meka mpe ko solo na pour na batu mingi bayoka to pe ba nonu bayoka te ba ko mpe ko découvrir papa mbote na yo mbote papa voilà to monyo ni sika oyo to zoami na Belvedere mais bande ko bele balinga pe ba site oyo beaucoup plus seulement pour nani et puis monument oyo ya nini. Ok, merci. Comme on a monsieur Serge Malembi, naja agent et office national du tourisme, en d'autres termes naja guide touristique awa. Nazalara awa pona kosunga bandeko nyoso bayaka pona koyeba histoire ya site Belvedere. Voilà. Alors histoire ya site Belvedere, maini le kana isikao. Merci. Ceux qui ndeko na biso akosunga biso to benda na pona le kana sima pona naïba malamu ko pesa bino ndimbola ya esika oyo. Voilà. OK, alors to que un peu toujours d'explication malamu to comprendre un peu so bomba nini monument to c'est un peu comme ça. Alors la moni posa na nzete na yo, la moni pe biblili pembeni. Oyo ko meka un peu ko retracer biso histoire très bien. OK. Voilà. Merci. Lolenge kaka na otai koloba. Naza pona kobeta bino lisolo ndenge batonga ki chemin de fer Matadi Kinshasa. Et chemin de fer au batonga yangonde et valoriser ville Matadi. Donc ce qui ville Matadi ezwa lelo ampleur c'est grâce à la voie ferrée. Kasi sengi na biso toyeba lupango toye eza lupango ya l'état. Mais ça géré na ministère à tourisme. Ngi yango talatina biso toza pona ko yamba bino soki boye koyeba importance ya monument o na kotala na liboso na biso toza na monument na biso basalango na forme ya cercueil mais eza cercueil te c'est juste basalango bopona kokanisa bakoko na biso nyonso bakufaki ntango bazotonga chemin de fer Matadi Kinshasa. Construction ebandaki le 15 mars 1890 na ville ya Matadi awa pe baye kosilisa le 16 mars 1898 na Kinshasa. Et ceux qui ont calculé construction ezwaka 8 ans. Or, na 8 ans, on a bakufaki, bazalaka 1932 personnes bakufa pour na batonga chemin de fer Matadi Kinshasa. 1800 ezaki bakoko na biso africain plus 132 européennes. Si ko lokwa tozana cimetière te pona bango, yango basala monument o pona ko immortaliser ba nyonso wana bakufaka pona lelo tozana chemin de fer Matadi Kinshasa. C'est-à-dire que ba mindelo bakufa bazaki ba ingénieur to bango pe baki parmi ba maçon to pe ba ouvrier au bazako ça. Bon, merci par rapport il y a un nombre de décès parce que les a scindé en deux. 1800 ezaki ba africain na 132 ba mindele. Na kati ya ba mindele wana il y avait aussi quelques ingénieurs au pe bakufa. Mais peut-être okoko tunanga nini esala ke bakufa ebele ndengwa l'espace il y a 8 ans. Parce que les conditions sanitaires sont bien réunies. Donc parmi les causes où il y a des variole, des dysenterie, des beriberi. Donc les maladies le nombre de décès est vraiment augmenté qui nous a 1932 personnes. Mingi to moni que ba indone ba kufa kebele 1800 c'est beaucoup. C'est-à-dire que ba maladie wana pe kala pe bomara bango bien même na pénurie ya ba misala ils ont peut-être très dur pour na bango tonde. Mais ndeko eloko na koyebisa yo tango to sali calcul 1800 bazaki ba africain c'est normal parce que ba africain do bango nde mutu bazaki na charge ya main d'œuvre. Toyi malamu ke tango mundele ayo pesa o musala ye azana azo pesa ko ba injonction pasola libanga memara ya train sala bo mais ye afandi na ye azo pesa ba injonction et ce qui peut ayebiso que non il faut au bout comme banga pendant 8 heures du temps. Tu es obligé de le faire. Maintenant imaginez-vous na batangwana o sala musala ndengwana
ndi yango esalaki mingi babela ba dysenterie. En plus bazo sali so musala ya makasi mais kolia ozolia lolenge elongo banite ba conséquences na ndesko omoni ba épidémie wana nyos ba maladie ya lolenge na lolenge eyaki na kosala mandengwana. Voilà, tout continue alors. Misale bandi ndenge lobi go epesami. Merci. Wana kutu to komina na construction ya chemin de fer te. Mais la lingi toyeba nanu nini oyo esalaka batonga chemin de fer oyo. OK? Et monument automoni awa ezawa depuis 1948. Donc bayaki nango après 50e anniversaire ya construction ya chemin de fer Matadi Kinshasa. Ndenge za mais euta Belgique basalango na ba matière première na biso, c'est-à-dire bazui ba matière première pa na biso bake nango na poto balambi yango nde bayeli biso monument oyo. Mais monument ngo eza divisé en deux parties. Eteni ya likolo eza cuivre oyo. Oya se eza marbre. Oya likolo esalami na ndeko Dipan azaki pe belge et oya se esalami na ndeko Émile Bernard kombo na yeso kotala on a se awa okomona yango. Maintenant ba kolino oui toujours belge kaka. Maintenant ba kolino tozomona na likolo ya plaque bangomba na biso oya mike oyo ezaje na bandako yango ba olakisa biso paysage oyo tomona oyo eza na sima na ngai nyonso. OK? Kobanda na ngomba oyo leki bangomba nyonso na Matadi na Mulai yango nde babengi Pic-en-Biais. Yango wana oyo mabanga ebele wana. Or Pic c'est le sommet et Cambier azaki géomètre belge. Kombone azaki Ernest François Cambier azaki géomètre belge. Mais étant que Nekongo nayebi malamu kombo ya ngomba oyo ezalaka Kinzao. Donc kombo ya ngomba wana oyo tozomona wana eza Kinzao. Mais ba pesa on a kombo ya Cambier ya Pic-en-Biais toyeba tina. OK? Maintenant kino na esika oyo nde babengi vallée de la mort. Omoni ngomba oyo ezangi bandako oyo eza vierge. Place mabanga ya pembe ezomona nao espace wana. Yango nde babengi vallée de la mort. Mais pourquoi aussi vallée de la mort na opesa bino eyano? Mais ezaki pe na kombo nango tant que ba Congo. Bon, kombo nango ezalaki vallée douce. Hein? Pardon, eau douce. Parce que na ngomba wana ezaka na ba source pe ezalaka wana oyo e bandoko bimisa mai moko ya kitoko ya komela pe ya kosokolela. Donc kino lelo pe mai yango ezalaka wana. OK? Maintenant pour la nini bazoki likanisi ya koya otiaka monument ngo awa. C'est juste pour na batalisa biso eteni oyo elekaki pasi na botongi chemin de fer Matadi Kinshasa. OK? Or selon ba calcul na bango construction singelaki ezwa 8 ans. Kinshasa Matadi 4 ans pardon. Maintenant au lieu de 4 ans construction et yaki ezwa 8 ans. 4 ans ce ciel on a eteni oyo to mona oyo juste pour na batonga 12 km pendant 4 ans. Yango eteni yango babenga yango la contrée chaotique. Donc la contrée chaotique eza eteni oyo elekaki na bankoko so pona kotonga chemin de fer Matadi Kinshasa. Et surtout ça aussi esinga na biso koyeba na Afrique centrale Congo eza mboka ya yambo batongela chemin de fer. Construction ebanda na Congo central na ville ya Matadi. OK? Belvédère et l'axaka belle vie soit beau à voir. Et c'est ce que eza likolo mais ezo sunga biso to mona ville nyoso ya Matadi ndenge toza awa. Eza pe ngomba oeleki bangomba nyoso na commune ya Nzanza na Mulai. 294 mètres d'altitude. Or ville ya Matadi azana ba commune misato. To na commune ya Nzanza awa toza. Deuxième commune to na commune ya Mvuzi référence nango. Moni place bazo tonga stade na biso. Wana eza commune ya Mvuzi et 3 to na commune ya Matadi, le centre ville na biso. C'est ça la commune de Matadi. Siko nani apesaka ndingisa ya kotonga chemin de fer. Mutu apesaka ndingisa batonga chemin de fer yeyo mutu yango yeyo. Henri Morton Stanley. Yende aza ndenge na lopoto balobaka initiateur ya construction ya chemin de fer Matadi Kinshasa. Nationalité azaki anglaise. Journaliste explorateur. Tata azaki au service ya roi Léopold II azaki roi ya Belgique vers 19e siècle. Le roi Léopold II atinda qui est mission na Stanleyville au lelo to bengaka Kisangani. Pona akezule ba caoutchouc pour la fabrication de pneus. Or on a kala pona okende kuna ezalaki kaka sur la voie maritime. Parce que ba avion ezalaki te ba mituka ezalaki te donc déplacement yoso ezalaki kaka na mai. Yé local ayeba déjà Afrique parce que avant roi atinda mission aya déjà awa. Asala déjà oui, ba mission belé entre autres OP et permettaka bakutana
David Livingstone. Ok? Parce que, ah oui, non. Pour na longa na mission au roi à Tindinga, et Sengeli n'a utilisé un bateau, et ça la démontable, et ça la à voile. Pambate, ici comme sur le fleuve Congo n'est pas navigable. Mais Koya na yepe bo, ah oui, non. Il faut na banda déjà qu'on recruter ba umbu, ba esclaves. Mingi mingi abando zo bateau ya Afrique de l'Ouest. Abando ya na bango. Kobanda embouchure à fleuve Congo. Là, je parle de Mwanda. Kobanda Mwanda qui na Vivi. Fleuve Nabiso et ça navigable. Or Vivi est la première capitale du Congo à l'époque de l'État indépendant. Ok, par rapport à la mission au roi Léopold à Tindake, Ezaki, aya roye ba biskani fleuve za navigable, na biskani fleuve za navigable te, yami balé a tonga ba poste à repos, to go benga ngo ba mabongo. Hein, et 3 azulé ba matière première. Siko ko banda l'ouest qui nous est à Tonga 32 postes à repos. Mais la première poste il y a repos à Tonga quand on a Vivi le 27 septembre 1879. Les années la première poste à repos. Ce que la première poste à repos on a Vivi est le plus influent. Né yango après conférence du Congo à Berlin, Vivi bayako comme la première capitale du Congo. Il au moni date bâtie en 1885. Donc en 1885, les Vivi et la première poste à repos pour la première capitale du Congo à l'époque de l'État indépendant. Ok? Et Vivi yango wapi yango au moins ngomba oza bandako superposé. Bandako et mateli mususu hein na simane ba zamba wana ya suka yango la de Vivi, la première capitale du Congo. Donc entre Matadi et Vivi, nous sommes séparés par le fleuve Congo. Et c'est le peuple qui a été à cette époque, Mingi Baïba Vivi, Yango Karaboma. Or, c'est le Romoroté. C'est le Romoroté. Capitale Yayambo et Salaka na Vivi. Vivi, peut connaître route à Bandako, Batupé Bazali. Bazali. Donc, capitale est Bandaki na Vivi. Tant que l'on na Vivi, na Vivi et ça de 1885 en 1886. Na Boma et Fandi Kuna de 1886 qui nous a 1929 na Boma. Dès 1929, Bazumo Kano, il y a na Vivi pour na pardon na Boma pour na ba memango na Kinshasa. Dès yango eza kuna na Kinshasa. Siko Kobanda Vivi kino Kinshasa fleuve za navigable te. Ni ne sala ka fleuve za navigable te parce que tozaka na ba chute na ba rapide plus ou moins 32 chutes. Yango pe sala la majorité ya ba port na biso ezala na Matadi awa. Na robeta société. Tant que le fleuve n'est pas navigable Matadi Kinshasa et l'obité que non Kobanda Matadi kino Kinshasa moi bisika nyos eza non navigable non. Eza bisika mususu bateau pe ekoki na onkoleka masuwa. Ekoki na onkoleka. OK? Eza bisika mususu masuwa ekoki koleka te exemple au niveau ya Luozi. So za na ba Luozi au sentiment que fleuve eza na on navigable. OK? Masuwa ekoki koleka mais batali par rapport à la distance non. Ndi yango partir on nyos ka babenga on kaka non navigable parce que soki esikawa eza non navigable partout eza navigable partout eza non navigable que non ba komi ba dépiécer ba salibo et rejula bango temps ndi yango sko tango azoya tango akomi na Vivi comme fleuve eza navigable te azui masuwa na ye akaboli yango biteni ya 30 kg pona amemisango na bakoko na biso autrement appelé ba esclave ba umbu ndi na mutu abandoko mema 30 kg na mutu Kobanda Vivi kino Kinsuka pêcheur Kinshasa pona bayibayibi malamu Kinshasa. Donc moto zo memango na mutu na makolo pe. Makolo bazo kende longwa Vivi kino Kinsuka pêcheur na makolo. Ba ça la 20 jours de marche. 20 jours de marche c'est-à-dire na makolo il faut batambola 20 km na charge il y a 30 kg. Ce que ceux qui ont calculé 20 km pendant 20 jours donc pour na pas atteindre Kinshasa il faisait plus ou moins 400 km. Et tant que la Kinshasa exact que non bienvenue dans la ville de Kinshasa non mais Kinsuka donc il est Kinsuka donc bino boyebi Kinshasa malamu boyebi donc les cas ils peinent au quotidien matin ba Kinsuka pêcheur et yemoko ba meme na Chipoi boyebi Chipoi malamu donc ndi yango ba bandoko memela ye donc kolongo awati kuna na Kinshasa ye ba meme na Chipoi donc soki pe ayoki pongi okiti si alali si manango bomemie kino Kinshasa. Tant akoma Kinshasa, azu bateau na a remonter yango atiengo na mai, a continuer mobembone kino Kisangani. Tant akoma pe Kisangani, il fallait sikoyo bakoko, bakota zamba, bakende luka ba caoutchouc. Et maintenant si maintenant c'était prévu on met 50 kg ya caoutchouc et que yo on met moins de 50 kg ozana mbano na yo.
mbanongo ezalaki il faut akata loboko soit akobeta mais la majorité ezalaki kaka kokata maboko ezalaki ndenge wana siko ntango azongi auprès du roi Léopold lokola quantité ya matière première ayaki kozwa awa ezalaki mingi te ntango azongi roi Léopold motindo oyo tookendele ekozwa biso bamibu ebele bambula ebele au moment où bapays mosusu bazoko se développer malamu to changer likanisi oleke bato bamemaka bacharge malamu totonga kaka chemin de fer Matadi Kinshasa omoni esika likanisi ebima ya kotonga chemin de fer Matadi Kinshasa ndi yango ayako loba na slogan moko tozwa na bakelasi sans le chemin de fer le Congo ne vaut pas un penny. Penny wana na kolimbola ngo malamu penny wana c'est la pièce monétaire anglaise P E N N Y na suka donc ça lokola mbongo na biso oya mabende oya kala to bandoko lia wana ba centime voilà donc sans le chemin de fer le Congo ne vaut pas cette pièce monétaire yango ce qu'on voit Léopold pétant atteler les cantions eza malamu yango eyeko pesa likanisi batonga chemin de fer Matadi Kinshasa mais likanisi wana epesa maki tango wana tozaki na royaume Congo donc bien que royaume Congo ezaki déjà en plein déclin d'où roi Léopold azaki pe na makoki te ya kotonga chemin de fer parce que mabele oyo ezalaki ya yete esengelaki nanu basala bazizani na bango babilinga bilinga bango pona bazwa Afrika ngo bakabola na biteni ezalaki ya banani na temps wana alors na tango wana ezalaki royaume Congo tant tolobla royaume Congo ezalaki ya yo ezalaki ya ngai ezalaki ya bango bazomema bango na Chipoi quand même na tango mais oui c'est normal babando meme na Chipoi pourquoi d'abord bakoko na biso bazaki déjà avancé na connaissance spirituelle OK bazaki déjà avancé avant Nzingankufu bazaki déjà avancé mais arrivé ya pardon pendant règne ya Nzingankufu na rencontre ya salaka na ba missionnaire portugais à l'époque de Diego Cao nde eloko salaki que non ayako bosana que azaki mukonzi ayako bosana bonzambe na ye pona s'accrocher na banzambe ya bapaya nde eloko wana bakotisa ye yango pe eyako salaki eyako dégrader ki bokonzi na biso. OK, c'est par là que ndesco bapesi o azali Stanley peut pouvoir bien honneur makasi bakomo même na Chipoi mbala moko pe mamto pe quoi. Merci. Tango déjà ba portugais wana bayaka ba missionnaire tango baye Nzingankufu a se faire baptiser azui bonzambe na biso atie mopanzi ye akoti na permettez christianisme ndesika ndesiko babandi kokotisa ba enseignement et ba enseignement oyo bayako kotisa ye bayaki kotalisa ye parmi ba enseignement keno mundele aza plus supérieur par rapport à biso ba noir donc sengeli présence ya mundele soki aye biso photo banda ko gumba melaka ye toto sakaye to salaka boye na nzela ya biblia oyo bayela biso keno soki mutu abeti mbata yo kozongisa te pesa susu litama ya kotoyo soki mutu ayibi yo il faut biloko ya bandengwana donc omoni domination wana déjà bayaki nango ndi yango esalaki parce que makamatu eleki vers 15e siècle maintenant ali wana ndi esalaki to continuer ki nango donc ti Stanley azoya biso déjà bayaki déjà ko former biso déjà lolengeni tokoko banda ko tosara ba mindele wana donc tant ayaki nous étions obligés ya ko obéir kaka na ba décision donc religion mutu et facilita vraiment domination topé maramonyo. Oui, en quelque sorte yangwana en quelque sorte yangwana donc so otangi bakaye otangi ba recherche donc du fait que non mais oui mais la spiritualité eza moboko ya mboka. OK, so OK na bamboka bapaya exemple terre à terre so OK na Chine au moins na te place un chinois à gumbamela fumuki mbangu sati. OK, donc so OK bango pe bazape na koko na bango oyoyo bagumbamelaka so OK na Europe bango pe bazana ya bango so OK pe na Amérique dans chaque pays baza et biso pe tozaki pe na bukoko na biso. OK, à cause il y a ignorance et c'est là que non to boaki o ya biso to ndimi o ya bapaya oyo ememela biso bolozi ememela biso bapasi o lelo to vivre lelo c'était comme ça donc si ayaki déjà
ayaki déjà ko préparer biso nde yango omona ke bakoko na biso moyen ba résister face ya ba torture wana exactement parce que basokolaki bango déjà mémoire bansinaki bango déjà que non mundele aza mutu moko luxe mutu moko aza boye mais abosani ke ye moko pe moyindo azape na bokonzi na ye oyoyo afongolaki ba secret nyonso na ba mindele ebi lelo soke na poto mundele c'est difficile afongolela yo afongolela mais biso bayeli biso système ya ba meme que non to ya pona to sala bomoko mais bazaki na posa baye ba connaissance na biso bazwa yango. Voilà. Alors, je pense que c'est la dernière photo, bien image, ou pas photo, tout comme des champions au Chitaka. Merci. Desco, c'est que nous battons un chemin de fer Matadi, Kinshasa. Il y a un chemin de fer et au Banda Awa. Au Banda Construction, ils ont une image de Mekolo. Construction et Bandi Awa na Villa Matadi. Le 15 mars 1890. Mais Mouto a financé la construction au Azaki, un banquier belge, comme les amis, c'est Lambert. Ndesika oyoka lelo tozana phénomène banque Lambert. Alors yem tabando def savoir Léopold Mbongo na retour wa Léopold azonse na ba pourcentage. Babandi construction du port de l'Onatra jusqu'à Kinshasa. Siko pourquoi ngomba wana babenga ngo vallée de la mort? Parce que Kinshasa aza koto. Babi non lokola Kinshasa za mwala muto créer raccourci. Nzoka pe train moyen matana ngomba ezatende sengela ki ba tobola ngomba ba lexara ya train. Na kotobola ngomba na maboko donc marteau birin omoni ngomba ndenge zandonga donc bazu marteau na birin tek malembe c'est que tant bazo tobola ba avancer qui déjà les appels na bato bazali déjà na 4 plus ou moins 600 personnes subitement comme ça mabele sani ekouei ezipi ki ba inos bazali na 4 wana yango babenga ngo vallée de la mort do place wana bakoko na biso ebele bakufa wana batikala wana na sama beli on s'en fout même si beaucoup fi ya biso musala esengeli esala nini esalema to sundola kuna to changer ngambo sans pitié. Oui sans pitié tant ba changer ngambo ba ekokoma aw likama musu bakutana ke nango aw OK pendant que bakoma ki basaki 4 ans pour na 12 km likama ezalaki nini ya mabanga parce que nos ancêtres n'avaient pas des engins donc bango ba ndobuka mabanga na maboko marteau birin baramine nde toyoka na matadi tozana phénomène bula matadi qui signifie casseur de pierre de soza na kinkanda omona monument wana donc bazaki obligé babuka mabanga pona balexara ya traitala nanu bakolino ndenge za bo mefo babuka ngona mabanga parce que pardon na maboko parce que ba dynamite ezalaki te parce que lokola basuka ki wande babengaki un géomètre na kombo ya Cambier. OK. Babino papa biso to suki ya mais faut qu'il y ait la présence d'un géomètre. Ce que yé aluka ki ngomba o eleki mulai na matadi po amata asala betide lolenge nini bakoyi ko contourner ba chaîne ba ngomba. Nzoka ngomba eleki mulai na matadi yangwana kinzao. OK? Ndesko tangwa mati abando sala ba étude ayo ko mona mai ampozo. Abino comme na moni mai ampozo malamu ka ya train ala na mai ampozo. Nzoka mai ampozo autaka na Angola ayo ko boka mana fleuve Congo. Donc si maya pique combien nous sommes à quelques mètres de l'Angola. Si ko pona akota na Angola te rail train. Il fallait ba koko na biso ba salani ba banda ko pindula ba rail train o esuka ki awa ba pindoli yango na maboko ba bandi ko landa mai ampozo pembeni ya mai ampozo ba ko baluka na sima ya ngomba o ya liboso sima bazongi na voie normale kino na Kinshasa na Ndolo le 16 mars 1898 na Ndolo Kinshasa. Il va réussir. Il va réussir pour achever construction ya chemin de fer. Ce que tant basisi babi est-ce que tout ça la essai technique. Mais si koyo mutali boso ayako kumba locomotive Matadi Kinshasa comme les amis c'est Nicolas Cito avec italien. Ndé na Kinshasa basala quand Cito o lelo ekoma kauka. Voilà histoire de Betara. Ndenge bakoko bakufa pona batonga chemin de fer Matadi Kinshasa comme souvenir toi na pora Onatra de toi un hôpital ya Kinkanda. Batonga ki hôpital wana pona ko soigner batu babando tonga chemin de fer Matadi Kinshasa. Parce que bamona bato ya mortalité et bande ko s'augmenter du jour le jour. Ndé batongo hôpital babino ata to tongo hôpital mais hôpital en faut ezala divisé en deux parties. Bon awa toza na vallée de la mort place na Sabino qu'il y avait la mort de 600 personnes. Ngomba oyo yango eza banda ko moebele. Ngomba oyo yango eza banda ko ebele awa na se. Skora ya train aleki na sima ya bakolino nyonso. Aleki bo abaluki pe azongi ya Kinshasa. Et awa village palabala. Likolo kuna bantene moko eza kuna nde batonga la première église protestante batonga na likolo monument au porteur monument oya bakoko na biso na ba charge
à l'accès Ebino, au lieu de Palabal à l'entrée pour aller au village, la plaque commémorative place au Bassoua qui pour M. Kambé Ayako intervenir. Ancienne gare à Mampembe, route actuelle Matadi Kinshasa. Place des gare à Mampembe, ils avaient marché à esclaves. Mais le lot est comme entrepôt, je contrôle son monde, espace bétonné sur la route nationale. Place Bilo a fait un peu en Ezali. Il y a un marché à esclaves. Oui, Teki Ban, on a Tchanfou vers Mwanda, après Tchanfou, Baké île de Gorée, Sénégal, après Sénégal, Baké Amérique ou bien Europe. Ok? Alors, on est ici entre deux toitures rouges. C'est la route que nos ancêtres prenaient pour n'abattre les Kinshasa Makolo. N'a pas cherché 30 km na mitou. Ba traverser ma impose bando matabanzela au le sentier des caravanes. Ba kino Kinshasa. Aba centre électrique impose aba batonga inga l'impose abando produit courant pour la ville de Matadi mais le lot a produit ça pas vraiment une grande partie. Et ngomba on a pandi ya pikambie et pour na kosilisa awa nde pikambie nde na bisa bino ke kombono za kinzao. Donc à partir de tid o ya salaki nde salaki bango ba mindele ba jaki bon ba baptisant na kombo ya kinzao menga na ibi yango kombo na ngweza ka pikambie pe yango pe kaka na bengaka yango te pardon kinzao yango ndo benga ngo ka kinzao pardon ke Congo ni Congo voilà parce que au pied de la montagne ils ont un village moko babenga village kinza voilà histoire de betara ndenge bakoko na biso bakufa pona batonga chemin de fer pe ba valoriser ville porture oyo ya Matadi donc so lelo tokoma kofanda na kimia na ville ya Matadi et sike na biso pe to banza bayo nyos basala pona ville oyo ekoma o lelo ekoma atondo meme malisa na botoba matondo mingi monsieur le guide matondo mingi bande ko balandi de bozo ko mona un peu forme ya monument ndenge toujours avec un peu au pays biso que ezali na forme de la de bozo ko mona ndenge guide avec un peu pour expliquer biso et puis to ko tanga un peu écrit aux alliés mentionnés à travers cette contrée chaotique. Des hommes audacieux et tenaces ont lancé le premier chemin de fer de l'Afrique centrale. Donc, Bisso, le Congo, Ndé et Zouaki, aux alliés premier chemin de fer. Autrement que et ça là qui vraiment pas si ma casse si tout le monde ma solo et puis c'est dans ma ligne dans zoto comme on a battu même 30 kg pour le Matadi si na Kinsuka kuna na Kinshasa na makolo. Donc, c'est qu'il faut comprendre un peu Koko et Nabiso na molimo le prix à payer. Donc toujours payer ti lelo toujours même après 30 kg de Matadi ti na Kinshasa mais na ndenge mususu siko. Lelo ba même si biso kilo te mais que kilo comme na ndenge ya mental na côté intellectuel na biso na côté ba comportement na biso biso mo to comme mimela un peu ba kilo wana. Toujours tia ba salité partout biso mo toujours ça la zoba nous-mêmes. Donc to comme que tu na posé ko batongo ba zonga. Parce que toujours pour ça les côté. Donc je pense que voilà par là toujours comprendre que tout comme Nasuka il y a élément oyo meni biso nesika oyo na Belvédère pour comprendre pourquoi on benga au Belvédère mais il y a les kana awa nyonso oyo parce que tokoya na côté spirituel tokoya na plan spirituel tokoya Congo na biso colonne vertébrale babuka yango et même ça biso nyonso. Alors on sait pas zapper meni a to côté penasi tango on déconcentre mote na yo. Oui, mbote papa mukendi mbote ya balandi nyonso en tout cas nyonso oyo bat bayoki awa na histoire nyonso eleki awa na yebite soki président de la république ayebi yango to gouvernement na biso yebi yango po bameka un peu kobongisa enseignement ya peuple parce que toza wana susi na biso ezaka tozonga na tradition oyo ya bakoko na biso koyoka boye kotala boye salaka pasi ba place où esengaki faut etikala bongo net place on teka bato et comme entrepôt donc histoire elongwa histoire et communication ko yaba est sur place wana ezaki entrepôt ouais récemment quand tu batonga na zalaka wana to meka mpe ko sala ba recherche na se ya mabele wana to kuta même ba reste vraiment ya ba ba koko na biso sikande bando teka bango wana ouais mais siko ba teka yango et comme place et comme place ya ba entrepôt ezali déjà passe to zuba pika bien il faut ça la ba site moko touristique place où bato n'oyoka ba événement ba histoire ndenge le cas pour emeka ko aider peuple biso nous sozo botama lelo yo toza na information te to na développement ka donc retour à nos valeurs traditionnelles et puis ancestrales ba religion nyonso importé okoyi ko yamba religion parce que ça nango message ezala muluba lobi ezala mungala lobi ce que ezali bien mais tradition yango na nde ezali empreinte ya bakoko na yo oyo déjà
aujourd'hui bagena que non ba ko na ba vivaki boy ba nyokoma ki ba développer ba kendaki boy to zonga donc ça dit que vutuka ba tout ba zonga na coutume na bango traditionnel ancestral ezala connaissance moko imprégné na mitu ezala côté moral côté sociétal et côté éthique et permettre biso na nzela ba histoire nde to ko faire évoluer to ko tombola mboka le bakonza mboka bato bazana poto en tout cas bino bozana facilité bozana makasi boya boye de biso en fait que eloko de zoro balelo awa et pendant na mokimo bimba mutu ya éveil azwa conscience. Voilà, un grand merci. Na bino sur bolanda biso ebele bomoni un peu élément on a ça un peu d'émotion parce que ça n'a pas si makasi komona 30 kilos on met yango te ozana film komona bisika wana ngamo na se rappeler le sous-jour to zalaka wana na ba reste asala route le wana tant ba oteka yango na ba set mona ba masanga ba bouteille etikala ba tango kala oyo ke bazaka bazomela na bango bière elengi ya koteka ba koko na biso nyonso na pona nini pona to ndima ba mangomba to sango lelo to zo betaka ba plein na ba stade to zo kenda to zo sala nyonso mais vraiment biso machette na kala ezaki mpona kokata bilanga mais machette lelo etikali mpona bakuluna or ezalaki déjà na kokatela yango maboko ya bato wakena exemple na ba même histoire to zo beta. Moi je doute si parce que quelque part peut-être un esprit critique parce que ils allaient au parler tout le babo solo boni moto a bêta qui au film moto a pesa qui bon je peux même 30 kg kaka yewana memelo lisusu na les camp auto ça nango ça paye bisoté ba memi yango ko mema ba pesi pe lisolo kaka de ba pesi est-ce que vous comprenez nango ba memi yango ba tiende ba pesi wana ko ngomba kinzao le komi pika bien l'état na biso to zo tangisa ngobana vraiment ça fait très mal pour aller au cinéma peut-être au prochain numéro bye bye.